omoni ke eloko oyo esalaka olia na ndako te ozongaka kwiti mpona basi no baotia donc nzela oyo poni ya malamu ya kolinga basi eza nde bandumba bacheli bana baotie koya mpe bazozwa courage ya kokota ntina kati ya ndako na basi na yo ya makambo oyo nyonso olingi libanda bazwa courage ya kokota ntina kati ya lopango ata mbote bazopesanga te baverdire yo tuni bango bayebisoki bango baza makambo na nga bamsestine baokangela nga azalaki wapi te yo yebi teke bato mosusu bayaka na bastratégie baba na kokosa est-ce que soki tala etala bato mosusu bayaka na bastratégie bala bamakambo mpo kiso motema mpasi baba makambo na nga te voilà oyebi keza bango te seki batindi bango ngai nafingisi yo yebisa bango basukaka libango bayaka suswana te omoni nga depuis tobala na ngai to omona place na swana te donc babasi wana tokosala miki oya suswana lokola nzela oyo poni yango soto bonne chance nzela ninga na poni kaka oyo ya basi na yo obayeba awa la verdure yo vérifier omoni yango mpena vreke babasi na nga basi wana tinde bayeba bazoloba basi nga nazalaki wapi c'est-à-dire oyambi bango mabe oyoki te bazolobaki nopesa biso mbongo na biso mais c'est ça poso yambi bango te ata mosu bange baexplike baza banani bazoye mpona mbongo na bango masanga na melaki mbongo na bango masanga bamoni dongani aza naza ekeko na kati ya lopango oyo baye bamoni nga na telemi wana bazoya ti bakota na ndako mais peut-être po bayebi yo te bakokasa ata mosusu ke oza tata mwasi oza nani ndeko na nga moko boye yango bayaki po balukanga na kati ya ndako kule shibona basi baza nango pita bano basala ndenge bano basi basala ndenge nini Oui. Jésus. Jésus. Maman. Au coach Koutim Leto. Baba Nana, bonjour. 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 Passa la bonté. La go pour le bama bima libando bandela ko kota. L'intention non, dans les bons, parce qu'on coûte une moto. Oh, ils ont être humain, ou à Vandia. Aux années, on a. Na moto, maman. Na moto. Non, que vous obéissez à Jésus, ou à Jésus. Azate. Azate. Non, vous allez gaz. On a plus non, c'est la caille. Ok. Mais sinon, ça va, hein? Vous avez sanguin en belle. Non, naïbioté binaté tout ça va nous retourner dans les bons hein ma chérie. On est dans les français. Il y a un ndenge mabete non mais tu vois pourquoi on a bandenge mo boy na tout ça va na ndenge bien intimidation na lobby. OK. Bah dans le lobby hein, dans les bons hein, c'est pas dans le mauvais. Bah na monioye ou Lucas Jésus. Relation avec Jésus éviter peut-être un déconner peut-être je sais pas un ami au coup de l'andako j'aimerais juste savoir ce qui tu es qui pour Jésus maman a ambitieux
Et ça, j'ai chanté, hein. Il y a la question. Vous l'avez de belle ma casse. Et ça, la question. Simple même. Ok. Bon. Où me le hein? Maman, ose la kaka pour faire na kanganda ko. Problème est ça. Otika na kati. Maman nanga ye. Na biso na bengi téléphone non jour wana ezo sonner. O yamba te. Na butu na moyo. Est-ce qu'il a butu tu boye bi ba fête solo la ngo er. Hein? Butu yo te ata affaire ngo solo na ko la la pete. Oh! Mais oui, non ko la pete. Ya. Femme de faire la rapongi. Na kipe même pas. Na mo en tout cas na mona to benga na numéro loka ko benga nga. Kala numéro na zo benga bio. Moi so zo yoko bia zo yokate. Kuna ba carton makaya be komba tuning ba benga. Oh maman da chazo mola na te. Biloko nyonso yenga la bo garder ngo kaka ye moka ya okuta yango. Mama benga téléphone ngabi atazana mutu. Ya téléphone ko yamba te. Tani okosela nga makam. Nakos. Mais la fois passée na zaki na nani? Mamina. Moi c'est Sugola 1. Pour ça na météo ko. Moi ça général. Oh Mamina voilà. Wana moi ça Sugola na ebi. Ay maputa mo utaki Uganda et yaki. Na zaki na besoin ya 800 pièces. Na kepa Mamina na zoki ka 500. A 500 pièces à maputa wana na yeko zonga. Et puis jour on a ambition embouteillage donc moi écoute on les na sali 3 heures du temps na nzela ka pendant longa météo et pardonnant longa télécom na koma na kitambo. Ouais exact. Na comme na kitambo je crois ça qui jour na comme na kitambo à 23 heures. Hein embouteillage. Neni papa. Ah mama tika ndeko langa. Yi libala. Mama tika. Libala. Ya. Libala. Ngono ukosa naye. Meilleur. Ngamta ndeko no. Na monde na komi na pire. Po onga na lizo vivre lelo. Ya mobalo yo yebaka wana ko ya kala. Ya lelo akomi lokwa na ebite. Na ebi kombo na ko pesa ete. Ya yo ko ndima ndenge bisoto zalaka na mibali. Mobala ke Saint Valentin. Atiki ngai na kati ya ndako. Tatika na Saint Valentin na wana. Yo peta ngo kati lela. Ebungo ya. Toza basi te. Naza pe mutu fona sepe sa pe mwanzo te na omona ba couple ezoleka. Ngapi na kati so obozana na kati ya ndako. Ya kale 14 février. Ifala za kana kati ya ndaka ngo kasi ya totala na kati. E wolo lo bia solo. Bon c'est pour bonne et africains on aime bien. Africains ça bien le 14 on a fait peut-être les soka na ndako. Asai kama mbisa mai ya kutumba. Batumba ba bokongo na mibale. Abengi moi quelques camarades mibale ba couple. Ngana mbisa ngabi azo africain azo bengi sa ba camarades na yo. Bayana basi na bango na ba alliance. Soki makango awa tena boy na soutenir buzoba. Mais si vous écoutez, c'est que mon colonel a pris confiance. Je suis confiance. T'es naïve, t'es ma chérie. Dans les bons. Je ne connais pas. Moi, je vais rentrer chez moi et je vais fermer la porte. De la intimidation française. Maman, moi je t'intimide pas. Hein? Dans le lobby, je vais juste parler. Je sais pas pourquoi. Tu comprends l'inverse et tout. Moi, je fais pas de problème. Je dois fermer la porte d'autrui parce que tu es venu me trouver dans la maison. En tout cas, s'il te plaît, ma chérie, on n'a qu'à sortir et je vais fermer la maison. Maman, so okende. Ok, non pas natikali. Parce que tu es au babona ba français lo sanga muto parce que ok non natika katanga mo. Eh. Maman eh. Oyo okutanga awana ndaba. Na yebiso na komo okende erileki na kanganda kwa bateau. C'est pas ta maison. C'est pas aussi ma maison. Parce que je ne vais pas ici. Donc, il faut que tu aies maman, na yo mutu. Na ba français là. Bima na okende. Ba kanyelo nzela te. Ma chérie, là vraiment moi je te comprends pas. Oh, comprends non si. Non, je te comprends pas. Tu comprends non te? Non. Faut être simple. Tu es venu chez les gens, okuti mutu na ndako. Oyebita za nani pona mukolo ndako. Balobi na oto bima. Na zo kanga ndako, tu veux pas. Na simbelo fimbo. Film oyo nini osimbelanga ebele ya mwasi oyo naza boye okosimbelanga film
Donc tu me regardes pas bien, ma chérie. Bon, non, faut me regarder, hein. Maman, tu faut bien me regarder, hein. Non, tu me regardes mal. Oh. Attention, hein. Lunette, attends. Tu es bonne à lunette. Lunette, c'est ça, Lunette, c'est ça, Lunette, il y a besoin de tout ma case. Eh, lunette, mis, c'est quoi lunette, ni? Bon, lunette, tu vas zolo, quand même. Non, tu es problématique, toi. On a la chance. J'ai vu que tu es problématique. Allez, complète. Maman, on y va. D'accord, bah, pardon. Dans le calme, hein, je veux pas de problème. Parce que je vois que tu es une femme de problème, toi. Nalembi. Oh. Et on s'allonge en plus. Ma chérie. Oh, télémaco, maman. Ça a respecté. Seigneur Dieu des amis. On est dans mon nom. Hein? On est dans mon nom. Et donc on va dire on s'allonger. On y a sur la Jésus. Jésus, on a été pour la saline. Tout est zagaï. Bêtises, on est en français. Ah bon? Bêtises, on est zagaï. Bêtises, on est en français. Bah, ma chérie. Moi, est-ce que l'on Eh, omoni na bonya soutenir buzoba. Ya yo kuti bo fete na ndako. Ngapi nazaki na besoin o yanga pe yaya. Toza na kati ya ndako na lambi pe loka bengi pe ba camarade yaya. Libalo ngana o ngai na mona nango passe na vie yaya yo ye beze loka ya ko bete lokutu histoire yaya. Tu sais les hommes. Si tu veux suivre tout, ukobela. Amatala nga mutamuni yo kutu mutamuke saba. Biso tozalaka attention ezaka kaka. ABC zo ebimisa mutu. Kasi ndepe yange komi pembeni te yaya nga mutende kolo mukomsuba babengo kanga ye wana na kati ya ndako na koi te yo zanzo to mike okwete attention okwe okufa te estomac ezala différent ezala ka moko te yaya estomac ezala différent nga yebi kama ile bula fufunga na lia nazo yebisa ya ko beti azo betisa nga mutu yaya mobile zo badasa oyo apese zo bimisa misu ka pembeni ezelo koya oleti nga zo na kwei bongo ça mutu ekatani nga pena koma bongo kaka yo ta eza bien mama eza pona tante yaya po ba evro ya zo sala kati ya ndako yaya mobile zo bimelo na kati ya ndako na bodi na kangi bilamba na tia na chambre na kangi chambre simbi fungola mobile abina ko bima kaka ndenge na zabon abimi akei yaya tiki nga na kati ya na sola na television na ba mesa ngai so na zo yebiso likambo yo poza moko to partager na ye ba pasi bisengo nyo tutu za biso mbali ya ushi siza nini na sali luka mabete ngai na fana na mbai na ngai ndenge nyoso yo yebi biso to zalaka lelo nino ezokomela na katanda le mariage c'est comme ça Emma yo kasile to kenda ko fêter o to be anniversaire basali 30 ans basali 50 ans bébé ezaka ba rose te hein tokuta na makambo nyonso yo kasi africain ndenge azala nasalaka mama malamu mais parfois je couvre ça toza na mwa mbongo parce que pour ne pas dire que toza na bambongo mais il faut kotika mibali na biso kaka na losambo po baoyoyo eza biloko mosusu mpe ya mwanga na mwana africain asali na beti na nga mpe kaka mais mosusu mpe nakotana nango nalandi buzoba na ekomi ya komonana na misu boye adasa ya ngai ekomi omonana na misu boye kokufa nga motende kuno yaya babardine soki olingi okufa te so ovandi mbongo mpe koso te osambelaka otika mobali na maboko ya nzambe nzambe ayoka ta maloba na yo ayokelanga ta mawa poso ayokeli nga mawa te yaya eza pasi mobali akomela nga lio na kati ya ndako na okoka te na misala na nga kokanga te na misala na nga kosilika te na misala na nga na mobali na nga mbiasi ntongo moi butu auti mosala nga na oti oluka mbongo na nga toli tosanga topesani baide
Merci, mère. Ok. Maman, nous avons un salam à mon. Ah, tant que mon petit noyé pour petit qui m'a solo zali, il n'a pas. Telaka yo mère biso to ko voter hein? Ya solo. Oui. Mais depuis quand la boy banga na ta visite. Kasi mumo le na yeko, na yepe à l'aise na ko ta ba fa fanga na pesa. Oh mère, yo za mère na ngai usunga biso makasi. Mais na omona na olinga te mabeti ikomi na yo mabe mo boete na osipo na ndima mote. Mabe? Oui. Oui bi et pas Emma, Emma zanganas. Et pas Emma. Fimu bazaka banduma bazaka wanati. Oui. Ouais. Fimu bazawana mikolo via komoya kuna. Vie Emma ko ya 9h. Ti 18h kasi kuna parler. Bimana fimu wana komona ye. Expliquez-moi ce qu'on clair.
ya pornographie. yaka na tour na yo pe tour nozo bange poani Bonga neka tuka moibwe. Ngana tuka moibwe. ekipaka ngane biwa Imana imabo. père Imabo. Tokota ngana yo. nali boy twana nyonga ndako susu na tuli nyonga ndako ezali susu nganda ko ezate Tubimana kabe me yaka kabe me yaka te. Amkona ngai. papa ezali Yoko mosama kana sali bosolo ngabe kwani. nasali papa kamni nasali Makamno sali ya. Tokela kabe me yaka. Imaboye. Bima fala se. Fala se. zanini Kabe me na sambwiso. Ezanini? Na sambwiso ngwa ndumba na sambwiso. na osa kop na ngai Naleki. Kabe me. Na pesa biloko se metro c'est trop tika ina boye. telema nini Na fun na ganga pombo maboya tondawa. na sala kop ato gangi Bona pele boye. na sala kop Omoni za longo na lupango nanga. Olobi nini? Olongo Lumba. tema toki Tika ina. Asolo mo bali ko. na okatro mike Like kombe okate nanga. nali que là ta descendre on peut soka Descend mke bon poani. bon oui Na bien, elle pas ça les infractions. batou eza faction boyo kano na ito solo kwa mikolo koluka biso yoka pardon komisaria to solo on kwa mikolo na on peut somo Mo kombe. $200 nini amoni buzoba boy ko gelo ngam na to sa musama makasi na zukutu desa to pese desa pese $5 Nan. pese $5 So pesa nga $200 na ye pas songa na carte. pese 5 na ovini So pesa $200 pas songa na carte. ngane na uzamali Papa. Tika nga na beba. Ngana na pesa. On pesa combien? Mais vie akuma kuna biso presque chaque jour. Ayaka wana. On a fait koya tongo. Alongoli veste avana 5. Ponga na chez mo na kutona. Aoya alongoli veste avana 5 banda wana. Ayaka kali banda na fiona fimo moni Inès. Quoi? Pomba ema wana mère. Yo mo sana tume yo mo okende okanga vie wana. Vie ayaka place wana. Mais bomba skondinga. Est-ce que Emma baza complicité na ba fille wana? Tie mère. Baza complice na Emma. Bon wana ebite mère. Emma mtunangai. So ngona yeboye Emma pe ayebi yango. Ifunga na yasko. Emma pe akwesa na me na yasko shop na yasko va Emma. OK. Mais bomba skonga. Poso bombi ngate dala kalpanga wa fila ba samusta kama be mère. Na bomba yo. Est-ce que vous en faveur? Mais o toko bana o sa tout pour ça mais nanga. OK. Osko mo petit yaka mo fête na zoka. Mo attaque na zoka. Mais na pas na bo ça te mère. Nango sans faveur moko yo zala wana neti pion. Soki omoni ye aye. Benga na téléphone. Soza na téléphone tina sombi le téléphone. Bolo bina tonga ozu téléphone. C'est sim obando salanga sina nyonso bando leka kuno. Parce que yo za musika yo yebi makambo wana mais e maza si place na lopango wana atika lo yebisangi. Mais e ba yebi mais akuiba akuyisa ngo. OK, merci beaucoup. Merci. Merci mère. Mais ngala ça tout pour maman ici là. On a ta na biso mère. Via koyo na panza ba. No yanga. Merci mère. Bon, mère, merci. Zala prudent. Mère, sois à l'aise. Mais les gens boutent là comme mère. Na imba bouche avec so mère. Viens ça kuna weyo kangié et sandi mère. Mère, merci. OK. Doko. Bima libanda bima. Te emo sakalanga ye. Ebela mbongo yo soki ya moi o pito. Na vanda nga te yo ko benga ngo banga mbongo sate. Pesa mbongo kelema ninga nga to kende. Na ko beto mwana nga na sakalanga. Pesa nini? Na bi pesa mbongo. Ta. Na bi pesa mbongo. Pesa. Na lo sala. Obeka nga journée bi. Na bi pesa nga journée. Tala. Bima na pesa mbongo. Na ta responsable femme tu ça be quoi? Na bi bima ko pesa mbongo. Na beto na moyo. Ema ko sakalanga te. Ebela moyo yo. Olela la pongi na bongisa soirée na ngande na obima. Yo so benga ngai po banga ke mbongo tingalo to kaneni. To kaneni. Ngalo to kaneni. To kaneni. To komana kaete. Kaya nini? Le 50e. Le 5. D'ailleurs to futa ke mbongo nda kutote. O mesele mo. C'est moi prochain. Ah banga ni mois prochain. Tiko bebe ça mi sabatua. Nini. Peto façon de se charger nos oïdité.
Keba na Longa biso. libo, longa libo. Yo, liboko na longolana. Na beto na moyo ya. O sakana ne. Bimisa mbo. Na bimisa pesa na malembi. Banana pa okita boy. Mais ni siko comme maintenant. Na yo so benga ngwe bisengo pesa ngani. Na peso préavis verbal. Na peso bambate na pesa nzoto langa nyongo te keba na. Boy pesa ngwa nyongo. Pesa nzoto langa nyongo. Na pesa mbongo. Keba na biso excuse pesa la te. Kitabu pesa zonga boy na bi pesa. Olinga omema ndako. Ngote ndako. To solo lati. Na bi keba. Malembe. Omoni batili swalo sakana na bon ngai te ngai excuse ezala ka. Ngala pesa ko mbongo te. Teli bosi na pesa ko mbongo te. Sur place. Mama otombo kisanga bondeni. Na yo ngala na tongo. Moi te moi ya moi. Soko yeba ke moi falo friends. Omundo kati papa na ngai. O futa papa na ngai. O futa ngo. Tika na bo futa papa na ngai tika ngai. Yo ema yo na mo ko sakana. Nini. Ema o sakana. Yo ma moi te. Ko sakana ngati na bisio. Omundo ko singai. Omundo ko singai. So mutu na mio bien. Na futa sumo mote. Mena kai ko komate. So komo kama mabe. Nga osa nyongo zate. Poso se mo. To senne to sala wakuna. Akoma ka invité akwa singa so kisinga. Aye maboni ko. Na yo. Nada la personne nzoto langa nyongo. Nadia, Tilis, teto za batu. Mois prochain na musika. Mois prochain na musika le 5. Bon on anda kuda. Okomanga même na kaete, même na kaete komanga te. Même na kaete komanga te. Tozolo omoni ngape okota pe na kae na ngate po yeba ke moi ope ofuta mateni. Wani? Okinga. Ndako matala tena ebisalo. Abuki. Ah, tika distraction pesa mbongo tika avanti. Pesa mbongo tika avanti. Abuki. Nani na Canal Plus. Tu vas payer ça. Tala, pesa mbongo. Tala. Yo pas oubaki. Tilis. Moi ya makasi. Eza makasi pesa mbongo tika avanti. Moi na pesa. Moi na kaya komanga te. Akosinga zo kisinga abuki aluka Canal Plus. Soinga yo faka kato ozolo bande bien. Nata kitana Emma. Loko bibina yi. Loko bibina yi ese ko bibina nga. Tika singa. Le kano. Maleke ko pesa kitasonga ngako. Ekatilis tala. Moni lelo. Pantala mukama lelo Kanda ko bimisa mbongo. biloko yango depuis donc nakoma kaka so nalambi okoya kwiti oliete oye kwiti lobi oye kwiti tozikuta ta ntongo ya kosolola te nalambi kaka na ntongo boye namoni okoso sukoli yo moko mibibiseli bilamba na yo olati na basaki bo okewe papa est-ce que soki nake quelque part fo nayebisaka ke nake place boye la vérité nake place boye Ramses réponse wana ozopesa ndenga sikoyo na poser nga question mpona répondre namoni motu na yo eza ya kobeba motu na ngai kobeba oui papa naocomprendre lisusu te Ramses eza nini elingi ekomela yo oza ndenge ozalaka te donc na ndako vraiment nakoma tozanga na yo na ndako Ramses so olambi biloko nalambelaka nde yo ozoyokana te donc ozomonana te komoya bakwiti Ramses naokoka yo te okomi nde ochange Ramses eza nini vraiment Ramses eloko nini okoakofanisanga koyebisa ngai te bon la vérité nake mission de service na matadi pour 2 jours peut-être on m'appelle 3 ou 4 pardon mais olobi na ebiso te yango na ebiso te Ramses eza nini nasali yo nini mais osali no côté nake mission de service nasali yo nini vraiment la vérité d'abord oyebi ke na lamuki retard oyebi ke na lamuki retard Ramses yokanga ngai nazomela mai kasi mela mai mpo lobi yoki na kwiti mai ezaki ya lobi eza ya lelo biloko okuti na otolambelo yango Ramses natombolambelenga biloko Ramses mission de service ya boye vraiment Ramses
Na boy tozokende mais fanda non tosolola nani. Pardon la verdi. Naza en retard. Na lobby. La verdi. Ramsès. Naza en Boy te na retard. lobby. Oui, mais mutu kana zoke nango eza ya ngai te. Eza ya mosala. Pardon. Ozokende tosolola. So tosololi tokende te. Ok, non tosololi te Ramsès okende te. Okende te vraiment. Ok. Ok te. La verdi. Ok te Ramsès. Na lobby depuis quand comme le yoka na porte. Na lobby fanda to solola na kangeli opportunité mais la lobby fanda nde to solola. Mais la verdi. Na ça na Sambo. O piambo. Ah, nini quoi? Tilis tala. On m'a bon mon. Keba no. Mais bonjour. Mais bon bino baba si mikolo bona mo mukeboye bo sale nini. Moi mukeboye. Oya inspirant aza moi. Oyana pas batu. Fanda qui me pose question. Batu ni yo. Na te kitchen pang, on ça mon étranger de pour flan loba. Héritier. Papa. Et à côté kama bombe la hoté. To la bana vérité. On mande de ça. Toi na so bandumba. To za 4. On comprend. To foutre la nanda kwa munini. Ayo kapata sonda. Kamba na. Yo ndeni. Yo ozoba mbate. Na beto. Ma se kitchen pang yo. On va faire ça. Azal kama donner. On comprend. On peut sibiso. Libérer. Mais ndoki. Pesi makambo zu makambo. Vous comprenez? Siko yende ngazawa ata to pesi la biso to bike te combien la fin du mois au 4 est bon à 3 mois, il y a 4 mois. Comment vous avantage? Noko, attends. Le fait na ngana online na ba pongi na pour biki na so na bimalanga na mo na so benga ngato keto sisi ba plat a libérer nga la nga o se la minene o ana la te. Noko, na dit c'est bien. Yo soba. Oui. Mais toi ndumbe bo solo kwa bomba. Ata seng shaba eleka. Ah? Iwe so ndumba salté. Yebi makamto saka na iye ema. Boni bo. Ngozo na bia eloko kamusinga paka jumelongwe vomana kuna ekometi na mapenza na mo fleri. Ezokipete ya. Noko yo sana nani? Yo sana nani? Ata seng shaba eleka nango. Yo uti na wapi ozana one? Ozana nani on peut nous poser on tout notre maman comme ça yo nani? Ah mais bongo bino banduma bo kitoko boye. Obi mo melisi ngaso yo za soba yo. Ozo mobali. Tamono. Yo beta yo. Ona ngatana. Weto yena bakelela pe oganga ozane. Uti we. Moninga nena boye. Naza commissionnaire. Na luka bandaku o eza vide pona na batu daye okoti. Yango moninga na koti ya basela na yokipe bandumba baza awa. Bandumba ofa bima. Ya to sampanzi. Na okende. No zokatia. Zokatenza. Meto so mama mbongo. Libérer sola. Laisse-moi mbongo. Ah mais bino va bandumba ba kitoko fort. Mon papa. Olete polula bango. Vanda wana. Olete polula bango. Papa, on va faire ça ndako vide na lopango yo ezate. Biso to futela awa. Tu peux ça garantir na biso 10 mois to futaka $250. Alors to bimate et après la mutu moko te awa akobima. On comprendre? Donc faire ça soit da besoin la biso to ya approche nae. Libérer cela to PC pas ça non besoin. So pas na l'arte. Tu peux ça que ya nyongo to komina kaye. Soit le kisi délai wana la fin du mois pour te foutre un to kati par na biso. Ce qui parle kisi mikolo automatique c'est un intérêt. Le bossa nous soumet pas ni. Poza ki ya nyongo te. Ado bossa la système a PC loko. Zona kambu pesa makambu. Dona. Et bongo uskondi. Muto opisa kanda mapuna yebi nyoto opisa kanda ko zoki sota ko. On a commissionnaire, on lui met pas ngende. Mais mbongo lingite siko awe sani. Ça bima de clair. Ndaku ezate. Ba bima ka lelo. Banane. Préavis verbal bo bimi. Soto bimi yo pena lupango otika na nani? Otika na nani? Na kota ba locataire siko. To sova kayoti. Mère, mais yaya ngana moni le roi ke lupango ezate na ke na ngai. Ndako ezate papa ki. Yaya. Ke na yo. Oni. Eloko kamusinga ipaka jume komi na mo fleri. Paka juma. Tala na s'intéresser na lupango makasi moko na ebisi bino. Na ebite soki so na zaki locataire na ninga pe kutuna longwa te. Mère, na sepe na bino hein. Na sepe na gentil na bino. Kende kaka. Tala. Ema. Tala botika ete pe Makamasa bosale sepe na moti. Bokimisi mongo. Le commissionnaire c'est l'argent. Ndako ni alinga kota. Oh abino. Fanda oyebisanga ozana moposa. Fanda. Yebisanga ozana moposa. Nga mwasi na yo. Oui. Pe ya ndako. Oui.
ozobima okende mission de service bilamba oyo memi nga nayebi te soki avoisinga na yabomisela ko bilamba Ramsès